Merci na bala ninyo sur atokomi wa pie sengo mingi ya koya verbino parce que ya kolobezali. Nazalaka pressé ya koya na plateau te soki ya kolobezati. Na lobi ki na lembi makelele. Makelele bana Kinshasa. Kinshasa se trouve avec 4 communes, ville de Gombe. Mais na lobi na lembi bapel quartier Diallo, quartier Madimba, pourquoi pas quartier Ngwaka, quartier Dima. Que yo lobelaka bisika mususu. Outi Mbujimai, outi Place Boy. Mais quand même, les na lali na loti Mama Chaku. Yango Monique na fongoli valise na zimba moko la coste naï. Oyo penda docteur Mogijo asala hommage ya Mama Chaku. Ta on a tali pe émission na ngana saki na Mama Palome onga. Na tali lolenge Mama Pala tali a embela anzambe. Mais maman na ye akufi. Pe ya ye akoti esika ya matanga nenge Bible lobi ke tole na bato bazolela. Mama Pala yembi alelisi batu atalisi ba valega Mama Chaku. Yango azo na place Mama Chaku aza. Soto solo la kana besprit. Pe biso to evoka ka besprit ya batu. Oyo baza penda na makoki oyo keno mokili etale la kabango. Bato kwa ba Lumumba, bato kwa ba Thomas Sankara, bato kwa Kisa Sengando, bato kwa ba Docteur Etienne Tshisekedi. Tant la Mama Chaku, il va apprendre à dire que maman ta on est comprendre mokili. So sera toujours vivant. Mon nom est éducation de base. Je ferai que ba tia au ministre de l'éducation. Pour na o na zo pas na ese mokili mabazo. On a dit que non, Mama Chaku, tu peux bosser na kao jamais. Il y a un groupe na théâtre, on aura besoin de garder espace wana. Vraiment on est même na tango à Covid. On a une contribution na yo na groupe na yo na limité. Cela j'ai dit aussi courage na mon Sloubaki, courage na docteur Mogijo. On va continuer toujours à soutenir groupe à théâtre ya Mama Chaku. Bon continuer toujours à tia groupe poids. Ngai lelo na ke Sankurute, ngai na ke Mbujimai te, na ke Kikwiti te, Équateur te, na fandi na commune na Kinshasa. Tolo bela ba valeur ya commune na Kinshasa. Moto akola na commune na Kinshasa. Bilembo nini oyo se trouve na kati ya commune na Kinshasa. Na ambi des notables ya commune na Kinshasa. Oyo tango représenter bino, boyebi ke oui, Fofana ko citer. Mkole sika awela kate. Pe moto abi yebi awela ko se présenter te. Mais bato baloba ke non oya biso. Naza notable Kalima. Naza aussi na maître professeur te. Naza na ba qualité bele. Moto abima champion balombal. Maître vous Peut-être on peut sabango baloba. Bako beta indusa ndenge baebi bango. Na ba collègue nango se trouver aux États-Unis, na France, na Canada parce que commune à kin eza commune à judo. Eza commune à handball. Kaou kezanini basket. Mais biso sko to ya ko na commune à Kinshasa. Pesa commune aussi commerciale. Marché central se trouve na commune à Kinshasa. Na mundelu ya Gombe. Na mundelu pe ya Barumbu. Mais commune à Kinshasa bénéficiaire. Pe ba patrimoine nini o eza na commune à Kinshasa. Ça disons. Ezalaka wapi na Gombe ou bien na commune à Kinshasa. Jardin botanique ezalaka wapi. Terrain à tennis. La télévision et la radio. Est-ce que nous avons invité? Peut-être que nous avons Junior Oyombo à Sepeli. Fabrice Lombolo à Sepeli. J'irai Senzenge, arrobase. Bana commune à Kinshasa. Pourquoi pas Bokechua Yambo? Pour Bokechua beti musique naye, Suède, na terrain oyo nazolo belao. Bokecho afani na lac numéro sima ya bureau ya mona mboka Eliezer. Bokecho abinisi bato sundamae na la voix. Bokecho ayemi ba joueur o ba bimi na ba la voix.
Mambo Kalema. Mbote. Mbote mingi Papa Fofana. Ta on a monio na monika tsege da sekwe. Oui, fois c'est quoi parce que Azali Papa Nabiso. Azali toujours na kacha mitema Nabiso. Oh Kalema ba yebaka ba bijou, Kalema wa format ou bien Kalema photocopie. Non, Kalema original, Kalema yeyo mwana maman Njeka notable à commune à Kinshasa. Ngayo Kalema wa yebaki nga les grands bijoutiers. Ngayo Kalema, je suis toujours le même Kalema. Maître vous. Oui, okay. Merci beaucoup Ndeko Fofana. Ndengo yambi biso na plateau. J'espère que bateau bazomona ngai baebi maître Bousse Raphaël. Donc nazali judoka oyo je crois que tant bateau bazomona baebi. Donc toye le lopoto to solo. Merci. Nabanza Keno, tango zayi ozo préparer élection na yo comme député provincial na commune à Kinshasa. Je me rappelle que non, ezalaka mabe ko bundisa mutu azana nzambe. Il va passer Claude Kabundo Alissa. Je me rappelle que azam mutu soutien mingi même ya biso tout na commune à Kinshasa, na génération na biso. Mais avant 2 mois, 3 mois, il y a et dépôt ya ba candidature ba côté là na ndako ba pia tout. Ba décourager les mususu nzoto. Mais makila na mai na ye balendisa yango. Po kozwa télévision, kozwa mbongo, kozwa ba valise. Mais bozwi nzoto, bozwi makolo te. Lelo za na kati ya studio na ye jour na yo liboso. Omoni nini? Merci beaucoup. Je crois que ndenge na yebisaka batu que il faut toujours to honoraka ba valeur, vous voyez. Donc pour moi Eliezer quand même tout ce cas là ça la face à face bisonaye, mais c'est une fierté pour la commune de Kinshasa. Donc c'est un modèle na combat naye na parcours naye, et je crois que il inspire aussi la jeunesse, et Batebele aujourd'hui baza ko emprunter chemin naye pour que ceux qui va relever grand défi déjà au ya tikité, mais au moins ba ko karosa quand même ndenge pe asala. Donc voilà. Et ça l'a bien comment on appelle Mukole Sika à la Pindai. Abinga fona défendre Sika. Biso to botami na ba commune à Kinshasa te. Mais so ta na ba image comme na ngai na lati penda ba sachet vivant. Na za parmi ba to représenter que non. Na di commerce komi oye na ba ketchi na yo. O sombi ba sachet vivant ba lati si yo. O kamboli na zando obimi olongoli ba sachet ba sokoli o makolo. Ngayo na tamboli na isoke plusieurs fois tout à liboso ba de balobi banzele zo salam ba détourner mbongo na yesu na kiti na isoke na lobi lelo ba zu beton malgré tout ba sisite parce que isoke kena ti bagumbu lelo isoke yesu quand même béton de Willery jusqu'à Kasavubu wanga ta aussi c'est la même chose nini etinda yo otielema oza molobeli ya commune Kinshasa omoni ndenge balobaka na langage ya nativité. Moi je suis natif de la commune à Kinshasa. Na botami na koli. Et je connais bien. Na boy ba contexte au fond na commune à Kinshasa na balabala nini na numéro nini quartier nini. Na botami na 1456 na famille Losanganya. Naza na kati ya famille Losanganya. Na botami wana na koli na lac numéro 137 na Wangata na diagonale na Sikatenda. Donc c'est là où je suis. Na kuti na lac numéro ndele là où famille Atilelo. OK, c'est là où je suis. Donc sikoyo na vandi na Dodoma 144. Donc vous voyez que je suis un natif ya commune ya Kinshasa. De génération à génération. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ndenge yo moko lobi motema na makila na ngai ezali commune ya Kinshasa. Ouais. Parce que commune ya Kinshasa azali victime, comme je le dis chaque fois, cette commune est victime de beaucoup de choses. Alors lelo totelemi tobunda. J'espère que mpaka na ngai azali awa yende ya motiva kangai, yende ya telemisa kangai. À chaque fois ceux qui batu ya mabe binemi ya commune ya Kinshasa bazali ko sala pour ba décourager nga, mais il est toujours là pour m'encourager à mener ces combats que je trouve nobles. Il y a qu'à défendre la commune à Kinshasa. Et là que Miminga Lelo Awa et na yo, ils allaient tolobeli la place de la voix, place Kakamoko, place mythique, place historique, la place, cette place
dans laquelle l'histoire de la commune de Kinshasa est écrite. C'est là les Meminga Awa Tolobilela. Voilà. Nini, la voix est à la kini. La voix ezali nenga lobi ezali place oyo histoire ya commune ya Kinshasa et comment ezali place oyo biso tango tozalaki bana mike tozalaki koya kotala ba film parce que vous vous rappelez à l'époque il y avait pas de télévision. Ezalaki kaka esika wana ya la voix nde tozalaki koya kotala place oyo ba musique et beta place oyo même vous vous rappelez chanteuse sud-africaine oyo nani comment ça elle s'appelle Miriam Makeba. Miriam Makeba ayaka ko beta bien Miriam Makeba beta place wana mais lorsque je vais te dire une chose batubaye bakate Mutumbodi Kembe asali ba première pas na yewa parce que grand frère na ye il s'appelle encore Minos. Oui, Minos nde azalaki joueur ya Riwe. Vous comprenez? D'ailleurs, à Koufa na kati ya terrain, Minos a Koufa na terrain. C'est ce qui a motivé Mutumbodi Kembe à commencer à faire le sport. Nous avons Oememi Lelo, à comme na basket, il commissaire Lelo, figure internationale au buste tout Lelo, azali fierté quand même personnel mazate, azali fierté Lelo. Comment on est au Congo Sénégal? Azali fierté, il y a République démocratique du Congo, mais il a fait ses pas la kati ya place wana. Vous voyez? Donc les ali place oyo histoire ezali. Ozolo makambo ya baboketu premier avec Suède tout ça consort mais c'est baba beta musique wana mais c'est ko beta place wana azamona commune Kinshasa c'est pour dire que l'histoire est écrite dans cet endroit là lelo oyo handball de Matongé et commune Kinshasa et commune Kinshasa ne a tomboli yango à travers ces deux équipes au boyebi wana ba Maradona na ba Scorpion l'équipe emblématique local la Riwe na Scorpion qui ont écrit l'histoire na place wana et que Riwe Scorpion et pesi bana oyo bazali di banda ya mboka et pesi bango vie ozomona donc à l'époque on a passé à Mosimba à tout moment na stade wana pona ba match mais ceux qui le lo ba bima ceux qui le lo ba yebani na compte ya football mais za terrain wana ni tété ce terrain là balinga ki ba yebana te donc ozomona ezali terrain oyo ni na zoyo ba ezali terrain oikoki ko kendete terrain wana tokoki ko perdre en côté parce que comme je l'ai dit chaque fois et tous les jours l'histoire est écrite là ozomona donc tokoki ce qui terrain na lelo ezate c'est comme si nous effaçons l'histoire so besoin réclamer nini balingi ba sa terrain nini voilà proposition nini baye nango ce que nous sommes en train de réclamer bazongisa terrain y a place de la voie j'ai des documents ici pour une petite histoire pour que Batouba l'a bien fixé pour te dire la radio T exactement au moins autorisation il y a occupation provisoire il y a stadium tango ministre Ilwa Babanga à l'époque il y a Gentini Ngobila a bengaki ba notable notamment papa notable nabiso notable Kalema Salaki a bengaki bango pour asenga bango place wana et tombaki na époque oyo Covid et betaki et que le chef de l'État avait suspendu même na ba activité sportive. C'est comme ça ndé baye kozwa place wana pour une durée de 3 mois. Alors lorsque durée de 3 mois et kokaki vous voyez même Ilwa Babang est en train d'écrire il dit à ce jour ce délai est largement dépassé et nous totalisons plus ou moins 21 mois et 10 jours. C'est-à-dire en dehors de cette période de 3 mois, bazwaki lisusu, ba période, ba temps et belé, il y a occupation, il y a place wana. Lorsque nous avons commencé à faire pression, parce que le chef de l'État a libéralisé qui, a loi qui est activité surtout et zonga. Alors, ba sportif, il fallait ba zonga na place na bango, ba occuper place na bango, ba ça ba activité sportive na bango. Nous avons fait pression. Je vais te montrer une lettre ici que j'ai. Voilà, la lettre elle est là. Il y a fin, il y a je crois fin d'occupation, quelque chose comme ça. Excusez-moi le Congo, ça y est ici. Voilà, la lettre elle est là. Notification fin d'occupation provisoire du stadium de la voix du peuple. Voilà, il va Babanga comprendre. Comment la voix du peuple voilà, je crois que c'est la signification. La voix du peuple. À l'époque, c'était la voix d'Isaïe. Place Toto Bengongo, place de la voix. Voilà. Naza la vu fait Adipo na c'est pas traité. Alors, il va Babanga écrit conscient de ma promesse faite aux utilisateurs du dit espace de libérer au bout de 3 mois et dès que les activités sportives seront
libéraliser et tenant compte de mon rôle dans l'encadrement de la jeunesse de Kinshasa d'une part et des différentes plaintes enregistrées tant du député élu de Kinshasa et des notables sportifs de la commune de Kinshasa, j'ai décidé de mettre fin à cette autorisation à dater de ce 8 mars. Depuis 8 mars 2020. Vous voyez que c'est là qui est sur place. C'est alors groupe de détracteurs au bazar toujours bazwa place wana po batonga nango ba magasin. Écoutez, oui, la commune de Kinshasa, c'est une commune commerciale, certes, mais tokoki ko boma jeunesse te. Tokoki ko boma éducation à banate parce que c'est une commune commerciale. Non, mais allez-y voir monsieur Fofana. Vous êtes dans la commune de Kinshasa, va voir na l'école. Ndenge ni l'école lilo et comme ka ba place commerciale. C'est-à-dire, vous compromettez même l'avenir des enfants. Éducation même yabana. Bozo tiango wapi. Vous voyez? Alors, le magasin est la cité. Donc, même sécurité, le magasin, on a la sécurité. Vous avez déjà essayé. Il faut kende kota là au monde. Alors, nous demandons, nous sommes venus ici seulement pour que tout Senga, na gouverneur de la ville, Ayebi la voix peut bien. Ayebi peut place wana très bien. Est-ce que vous m'oniez déjà? Yango natoye parce que nous lobby télévision et radio T. Toye et pas nayo parce que j'espère et je crois que Alandaka tokomi wapi. Ayamba biso bana komi na Kinshasa. Ayamba biso to solola naye toye bisaye et puis total isaye lisusu parce que ayebi yango importance ya place wana pour que azon se la biso place wana. Laisse-moi encore vous dire quelque chose parce que place wana place wana le les a été occupé ndenge ndeko Gentini parce que après avoir reçu cette lettre de Gentini ndeko Gentini ya ilo babanga ndeko Gentini à travers cette lettre aye ko senga ke batika batu place wana jusqu'à ce que ba kosilisa zando ya munene bongo bacha. Oui, mais lelo place wana est fait et peli ndeko ndeko exactement ndeko gouverneur de la ville après si ordre na bourgmestre ya commune de Kinshasa basser les places wana. OK? Alors pour nous, c'est une occasion. Exactement. Je ne vais pas entrer dans cette histoire parce que moi je suis pas défenseur il y a maman mais le col à molobeli ya commune de Kinshasa, le col à penazali humain, l'humanisme le dit. Baluke la base ba maman wana place na bango ba place ezalaki ou ba pesaki ba maman na ko ba tia baza ba mo ba wenzela bango wana extension na bango ba pesa bango ba place wana bazongisa la biso esika na biso. Et ici j'en profite pour na senga na bandeko ba syndicat oyo bazali koloba ke wenzo wana ezonga ozomona mais baye bango bien que place wana ba defiaka autorité te. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de défier l'autorité urbaine. Parce que l'autorité urbaine a celle qui va sceller place. Alors, ils ont écrit, certes, mais l'autorité n'a pas... Mais parce que nous avons constaté que Babandi Kotonga et puis Baza Kotonga na matériaux durables. Na esika o ezali ya bangote. Nous voulons savoir qui a donné cet ordre pour que batonga banamba matériaux et qui sont en train de construire bana bazo tonga place wana tulingi to yeba parce que ndeko Gentini ndeko Daniel Bumba après ça de bas les place wana mais baza ko tonga banani baza ko tonga place wana. Tu vois un peu, c'est ça notre inquiétude. Yango tulingi ndeko Daniel Bumba ayamba biso to sengi na ye ayamba biso pour que biso to expliquer. Je vais te dire encore, comme je l'ai dit, que cet endroit-là, c'est un endroit plutôt mythique, historique, et que biso ba la connaître ça to koki ko perdre en côté. Lorsque Papa Kibasa Maliba était ministre des Sports, ayambaka fait Papa Etienne Tshisekedi na isikawana na terrain na okelo kwa na 2011 na terrain babi Tshisekedi le père aya ko pesa même trophée na terrain vous voyez. Mais comment on va ko effacer histoire ba jeunesse balingi ba na wenza bilamba place wana beaucoup plus effacer moté moi mbo akalem yo poser qu'écouter na ju mettre vous et quand même pour c'est la première fois oui to honorer ouais yo attaquer notable
intérêt nini ou bien bino pe poser ya bino merveille bolinga tonga ba magasin place wana to ndenge nini Pozo kabola commune Kinshasa ndambu bolinga ba magasin jamais na okata que non ba syndicat bazui ni sega bataba tonga itaga to même ata jardin botanique ou bien salle d'iso ou bien salle de tennis ezonga ata sala mungita depuis quand stade wana et commis na ba syndicat depuis quand moi ba syndicat na pavillon oui moi na mboka Fofana na bandi merci mingi outi koloba yo moko zali moi na commune na Kinshasa osali moi mingi na commune na Kinshasa na sel no be mission mo ebele poka na ko défendre commune na biso na bandi histoire oyo notable Bousse ya outi koloba vraie histoire omoni commune na Kinshasa ezali commune moko balingi yango te balinga oka pona ko ya kozwa boye bozumbongo bo bebisi bokei bongo te toza na besoin tozala si ma chef de l'état to bongisa mboka biso nyoso tu akoko bongisa mboka ye mokota botala jeunesse ya commune ya Kinshasa ya ki jeunesse a Lolendo jeunesse kufi na commune ya Kinshasa pona nini pona ba magasin est-ce que magasin ko memela biso nini na mboka hein na bandi boyoka discours à papa Mobutu alobaka nini lelo naza na pouvoir naza na suki nazaki na suki ya mwindu na komi na suki ya pembe lobi na kokende na kotika mboka na nani na jeunesse bao bazaki liboso ba respecter ki quand même jeunesse et bon bino boye siko bo respecter jeunesse te likolo ya mbongo tozo senga na monsieur le gouverneur ndenge notable Bousse a outi koloba to na besoin to kutana na ye biso za na besoin eloko mususu te to za na besoin ya terrain na biso parce que commune na Kinshasa barumbu lingwa la baza su na terrain te na bandi bo yebi handball eloko nini sali na kati ya mboka oyo et voyager mikili na mikili voir même to coupe d'Afrique lelo ba compétition bandi bana bazeska au sala entraînement te eska ko s'entraîner ezalité to za na ngote tozo ko senga na Daniel Bumba aza mwana Kisasa tozo mona musala ozo sala vraiment oza na souci ya mboka to moni banzele zala kite ba place ebele oza ko bunda mais oza na banguna parce que bato bazo sala eloko wana baza banguna soki baki banguna te ba osala eloko baza na besoin commune na yo moko bana commune Kinshasa ba yina yo eze eloko moko eza na kati yango biso toza ko ye biso déjà libela ozomona na kopesa exemple ya papa Kimbembe merci mingi papa Kimbembe siko zali tango azali gouverneur alakisa ki aza mona commune ya Kinshasa atongela ki biso terrain wana ba botoli yango mese asani libano wana marqué ba moyen na ba mbongo na tchaki ba longoli ye ba tie biso monsieur le gouverneur à l'époque ezaki monsieur Kimbembe papa Kimbembe atongeli biso na ba tribune na ba nini tango ye makambazandu ndekaka honorable nani papa uti ko expliquer bino ndenge zalaki to pesi bino to céder bino na oyo Kimbemba salaki nyonso bobomi bobuki tout tozo bien magasin ba magasin likola ba magasin ezala wana après bato baleli oui premier tour tozo aussi comment ko futa monga ba banki ezika nyonso l'état wangani ka ebi meze wana te oui et puis soka bino moko ba miyibi bandoki bo kamati so boziki si place yango atena voda comme mama batu ba mama batu lelo bazana pasi bazwaki bambongo batu na ba banki idée ya kozoni fesu su weze place wana euti wapi parce que to monaki monsieur le gouverneur a uti ko longola biloko nyonso tout wana abengani batu mais libanda bazotonga ba magasin na kati bazotonga magasin mais bato bazotonga magasin bazui clé wapi pour monsieur le gouverneur akanga ke sika wana omoni ki respect zalité na mokonzi na biso pour bougoumer c'est pas face à le courant là il faut boluka botuna tout wana bazolongola ngote bazolobela ngote na pe bazotia moto environnement wana nyonso milinga wana terrain wana ezali terrain moko place historique terrain wana ye moko Kimbemba loba nga na beta bala makolongulu na terrain wana papa Kabaidi aya na terrain wana mais bino pe boto ata histoire lobi ya Mutombodi Kembe eza munene papa Mutombodi Kembe ayekoli wana simaki obeta basket po ya anaza obeta wana ya anaza obeta na riwe akufi na terrain atomboli sapi boye jour yango moi j'étais là atomboli wasenga bima abanzo sanza makila
ozomona yana komone minos hein terrain biso tozana besoin ya terrain na biso pour na jeunesse na biso tala commune na Kinshasa yaki na kuluna te commune na kuluna terrain na tango ezalaki jamais okomona mwana akoma mobulu so nga bandaka mobulu batinde na terrain wana lobi abeta yebi akomo beta na riwa akomo beta na scorpion akomo beta na équipe belé wana omona comme une équipe nationale ngo vager et memi bamsu leo ba beta na poto bamsu beta na Paris Saint-Germain bamsu bazo beta na Allemagne bamsu bazo beta na Londres et comme lelo kaka bateau bakenda nde komi soki nini tozana moi compétition moko munene bobengi bango baye et bon sikoyo pona ni botiki za la continuité bon pe bazali awa hein il faut basangisaka baloko na ba pro mais lelo soki ba on a bayete donc handball na ça c'est kufi basket et kufi botala imika bosi boteki bosali ba magasin comme pas na bino mona ka construire mboka côté adima awa collecteur à mayo et outil stade de martyrs palais du peuple place ndoko saba babola et bimi bandako ele kwa rosimu awa ba moni ko oh maître vous je me rappelle au sukuma osiki wa makasi oui place wana bandako eboti hein do biso to moni ko construire mboka ezande ba magasin pona bentera ba tumususu et bongo ba batikaka yango ba lekaka lelo bino bokomi na ba poste wana o bazali ba magasin wana ekendaka wapi okende pa nani parce que na poche na bango foyer ezandako na bakambe ya ministère ya social. Je me rappelle même ba mboka mbezangi foyer wana moto atongeli bango ba toilette c'est exactement ouais basala 18 ans ya ba sala ka ba besoin na ba pont bazo boka na libulu mais ba magasin na monde ba tongi mole liboso ouais galerie même entrer na bango ba so isu ba magasin na on peut s'en donner un exemple place wana papa Etienne Kisekedi wa Mulumba. Oh, le moine est chef de l'État. Le moine est chef de l'État. Oh, bah, nyokwami, papa nyokwami. Abundi pour démocratie kota na mboka. Ayaka wana. Après sa coupe, na banza à l'époque, yaki mati ya Mokako, na Okapi. Sera ba Vieux Charles. Vieux Charles, le loi zana poto, le loi cause na ba 72 ans. Baya Mopi. Babamato, bazaki bele bamsu ba kufi. Komate eloko abongo ekoko tika atabana na bango oui bisia oteka ba manette bisia oteka ba ballon kalezai to mona effacer histoire aboui bozo effacer histoire kala to mona ki ba msuba zai so auti na poto auti azako beta bolo akena na poto akumo beta abali mundele o kazoya na bana na ye azako ko lakisa bango wana batloko ba gauche ya la famille mo bimba na bango poto bazo tuna ye obandaka ko beta sport obandaka ngo wapi na bana na mboka na ngala Kisasa. Bon, tongi to mona, bazoya na bana na bango, bazoya kwa olek sa bon, tozo mona bato belé. So, Daniel Bumba Lubaki, gouverneur, je me rappelle l'élection na oya liboso. Ozo sa campagne na commune, j'ai ça ma colo na Soutane. Otambola Louva, otamboli la Kimero, otamboli Taga, otamboli Chouapa. Maintenant, tant a commis gouverneur lilo. Ba conseiller na ye, azui ba notable loko la binote. Parce que ba conseiller na ye faut ba ba Barumbu faut ba commune à Kinshasa faut ba Lingwala faut ba Gombe faut ba Kitambo commune par commune per commune à combien de quartiers mais comme on se trouve aujourd'hui commune à Kinshasa bo tangelanga bilembo ba patrimoine ya commune à Kinshasa et mon nombre Kalem la voie est un patrimoine à commune à Kinshasa. Quand on voit la voie, tout le monde est sur les monines. Net le roi ba jardin botanique, ba zoo, ba salle de zoo, ba terrain tennis wana. Pourquoi vous le la ngote? Na bandi. Eza na Gombe ou bien eza na Ngaliemu. Papa Fofana na bandi hôtel emelaka makambo mboka na mingi. En tout cas na remercier ka mingi parce que to bien pas ndeko Eliezer la wezalaka vérité. Ya monde biso peto yawa. Pour y aller la vérité, il y a un peu de la chaîne. Tant que patrimoine, il y a commune qui ça va nous mettre vous. Commune qui ça c'est la commune des quartiers. Peu fierté, il y a commune qui ça. Il y a nini na nini. Oh bilembo commune qui ça. Bilembo vraiment commune qui ça va na pesa maro papa ya papa Bousse. Bilembo na biso ezali eloko liboso. Ezali sport na biso place de terrain wana ozomona handball. La caméra, bah mon place à terrain wana ozomana handball wana. Oyo penza commune ki tsasa ye baneli mingi. Na bandi boyebe kit mi balé, riwe,
na Scorpion oui ningi saka kisasa oui mais attends papa ça pour calmer ça qui président aki président ya oui, Roué ayo comme président ya Oka ouais yé moko papa ça pour calmer ça zala ki ba joueur bazo voyager ba Maroc ba Maroc ba poto to kenda obeta tito gagnaka Yougoslavie à l'époque ouais à l'époque il y a président Mobutu handball to kenda to beti tito gagner Yougoslavie ozomona ikamuna mutolu nikamuna mutolu ah nzambe na abati la mulimu na na bandi kana moni ba mo pe vie bodino male bodino to pesi mbote na musika obunda pe makamba terona tozo ya serimo ko pa na yo na bandi biso tozo senga mingi te tozo senga kaka terrain na biso tozo senga terrain na biso parce que jeunesse na biso ya yolengo ozo mo jardin botanique ekomi bokola bongo jardin ozo mona la ki bongo te ekomi bongo point et comme bon poids bato balingi mboka na bango te baza ko aider chef de l'état te balingi mboka na bango parce que balingi mboka na bango baninga ba évoluaka biso tozo zonga sima pona nini muyibi na lokoso olinga ocha mbongo na poche na yo po yo moko yebana parce que na Chine ko kende pena boyo congolais ozo teka biloko oye na mutuka na oya biloko ozo livrer ba sac ya ma papa ba carton ya ba sac ya basi ma papa ba ketch na kati ya jardin botanique botala li ouais ça site touristique to tikala ko mona yango te biso tanto kola biso to koli bien jardin ezalaki ko sakana nango te nyama nyoso azalaki okomona tango ba vacances tango ba fête biso nyoso tozo na kati ya jardin wana à l'époque mais ba 2006 poko na ndako mo ezala na suka jardin za ki a fait oui on est pas même na liwa ya Al Pacino ba ina corps na oui. Poko manandako ezaka vers suka koteba kwa kadira ndako moko kitoko ndako pesa te na kati te nazo pesa maloba na kozong c'est pas ndeko na ngai mais nazo epselo ko moko tala ba sportif o ya komina Kinshasa barumbu ba bayebana ki alingwala tangu sumu takufi place olela ezalité tangu su bazangi mbongo ya okendo louer basali wana tokoki pe toyi wana tovandi nde bat bavanda ka après to kabwani président na béton bétonné pena mais lelo baza ko tonga na kati na ba matériaux durables o mboka modèle nini ba kondibo telema papa gouverneur biso toza simana yo toza ba notable ça mona commune Kinshasa aza mona commune et puis en plus toyebi ça bien ko tonga banzela mais tant qu'on défendre ma belé na oté toyebi bien toyebi famille na et puis aza muto akoli na pasité akoli na pasité toyeba na bosolo kaza mo commune Kinshasa na yolo ezate na moni corruption ni bilo bo pesa bumba te bumba koli bien na bandi bo mona ka maman ne comment elle était à l'époque bo moni banda ko maman na tongi pona ebité soki eloko ni opesa bumba biso to senga na bumba papa zala lokola kulutu no ale kaka eloko ya salaki po alakisa biso aza mona commune Kinshasa gouverneur o ale kaka liboso alakisa ki biso pe atongela ki biso papa botonga place wana boyebi ke papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo IDP so ezobeta tolo soki Etienne Tshisekedi wa Mulumba te lelo bino sundere bozate bato nyoso lelo bosaka na IDP wana boya botongela biso terrain wana comme papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba apesa coupe na kati ya terrain symbole na ye a deux doigts apesa même logi na ye ya monyere apesa ki coupe na kati ya terrain na Kibasa na papa Kibasa boko tongela biso terrain wana tokopesa ngo kombo terrain Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que abunda na kati ya capitale yake na osimba ba minduki tel lelo to mona ndeba bo osimba ba minduki na bino boza ko ya mboka na bino moko bozo bebisango bozo kabango ya abunda na kati ya capitale na kati ya mboka tere wana futo pesa kombo Etienne Tshisekedi wa Mulumba toke na place Etienne Tshisekedi wa Mulumba la voix mambo magasin boboyi to lingi magasin po magasin ko memela biso ni na kati ya mboka yo ok na Sénégal to na Benin to na Cameroun na Sénégal histoire à mboka place ba héros na bango ba leka obi ke nga kalima na yeko sala ba bijou non atana Guinée ba congolais to lingana lelo ba komi ko sakana biso ba komo zo ba mboka na biso pona nini to lingani te to za na bomoko to tombola mboka to za la sima chef de l'état maître vous oui ba patrimoine ya commune Kinshasa ok non ozokola ou bien ozana Saint-André mais bas une décision que lelo tokende na bana classe na jardin botanique est-ce qu'aujourd'hui osa fier maître vous autres baka l'époque non
mundele na biso na commune Kinshasa na Kachengwaka lelo oza fier kozwa bana na yo kokina bango na jardin botanique ou bien na zoo. Merci beaucoup Ndeko Fofana. Namoni motuna na Iza Osoma. Oza liso ya commune Kinshasa. Exactement. Lolenge bana ngi baza fier na Fachi Beto, bana limité baza fier na Fachi Beto. Nde yo na ona mbo Kalema wa commune Kinshasa, je te dis que Junior Yombo na mito azo partager. Oui, exactement. Pourquoi pas Fabrice Lobo? Merci bango surtout mbote place bazali. Wana baleki na ngai en tout cas na mbote mingi. Babo abiso yaya. Exactement, je crois qu'ils sont fiers quand ils me voient comme ça et défendent la commune de Kinshasa. Parce que c'est ce que je sentais de faire. Yo baza bato ali bosso ya ko louer ba katafa. Exactement. Donc ça la mamba ba cercueil awa na la vie. Exactement. Donc tant ozo le belaneti jardin botanique. Donc au moni na zone nga ko lobelela yango penza mingi te parce que ils a passé na mawa. Ça fait mal. Ça fait très mal. Au moni biso to koli na kati ya. Tu te rappelles le jour où Fatia a un zango, hein? J'ai comme Iboui. Tozo na maman, na Jaguar, maman zo somba ba montre. Exactement. Azola, même à toi quoi accompagner. Azakinois, Azakinois. Président Azakinois. Biso to tozo beta bale na zo, madame Zo Azalaki wana. Tozo mona. Tozo motango madame wana Azalaki. Aujourd'hui, quand je disais aux gens que c'est cette dame-là qui prenait soin de la place, bato bazali ko tianga tembe. Au moins depuis maman on a mundele à Koufa. Zo et comment abandonné. Comme l'église. Le mal c'est quoi dans cette histoire? C'est que moi j'ai toujours dit, c'est-à-dire bozo pe sa bato ba responsabilité na bato ebi maka bisika wana te. Ba ebi commune. Ozomona, c'est les attentes na ko ba commune à Kinshasa pour na bana commune à Kinshasa. Je savais ce que je disais. Vous amenez quelqu'un oyo ayebi histoire ya commune à Kinshasa te ayebi ba ndengeni ba habiter commune à Kinshasa ba vanda kate et bon peut si bango commune à Kinshasa dis-moi ayebi ba problème à commune à Kinshasa te arobanda wapi voilà na sali ba monsieur belé pour expliquer pourquoi est-ce que il faut commune à Kinshasa ezala na maboko moi la commune à Kinshasa ndenge na zai koloba c'est parce que moi na commune à Kinshasa ayebi place ya zo ayebi jardin botanique. Qui ne peut tour na jardin botanique? Qu'est-ce qui reste là-bas? Ozomona, biso to yeba ka banzete nde esika wana. Est-ce que lelo tant na okakabana, j'ai déjà posé cette question une fois quand je suis allé voir bana na classe. Est-ce que pour na mi bomi makabana na nini te? Na jardin botanique te. Parce que biso zo yokina. Bami okina bana kinga kat. Non, ba do sa ba accident na ba maluku na ba kinga kat za musika. Ba banzete. Na bokene na jardin bana le jardin ils ont ressemblé na ebelo côté ba atanya moko kuna zalité le jardin de plutôt zo comme le la ngomba mangengenge ou bato bazo kende ko sala ba prière na bango bato c'est quoi ça c'est na l'équipe samedi na tali jardin ba bafle na ba bafle adoration ala moloto c'est quoi attendez donc voyez un peu ça veut dire bo baby si nyonso tout. Vous parlez à Zo, na terrain, il y a tennis. Mais tant que les gens n'ont pas patrimoine, il y a commune à Kinshasa. Parce que vous parlez de patrimoine. L'école, il y a Kabinda. École à Kabinda. Na ratali wana ka kolongo place wana. Nani. On a besoin le matin assemblée. Oyebi bien que papa na biso Kimbuta tanga yaka ko tia Pierre. Aka reposer Pierre. Ils ont mon école, on a appelé ça la bana itaga. Ils s'engagent la même chose. Pour réhabiliter l'école wana. Mbongo école wana ebima, mais pour nani ba tilelo école wana. C'est là ya gouli atanga l'école wana. Mais pourquoi? Voir comme un ministre c'est là qui va cadrer l'école wana. C'est là ya gouli abagou. Non, et ça le comme place moko abandonné. Et les lots, des gens ont construit des immeubles là-bas. Mais comment? Mais ça fait du père gouverneur. Ouais. Parce que le gouverneur va plateau. Oui. Plateau. Gouverneur Bumba et même la place à Koleli. Ya Kabila. Ça bien retourner à Banzela. Mais à visiter l'école Ezonga. Pour la éducation ya. Surtout on va retourner à Kabinda. Pourquoi va tourner école oyo? Après c'est là qu'il y a un étage. Mais exactement. Ouais. Il peut même Kizenga sera Tangisa ou bien Tangisa gawana papa Kizenga Tangisa gawana. Donc na betelo mo histoire moko puisque papa Kalema notable a beta kiango parmi ba joueurs oyo ba beta handball place wana.
kaka ndenge bazalaka na momesano bana soki batuni bango papa obandaka sport na yo wapi bazoya na bango mais une fois moko pe nde munde asaka documentaire une fois pe moko ayaki aye kokuta place wana bakomisa yango zambi il a pleuré aleli alela parce que a déplacé moi si na ina bana na ye pour aya kolakisa bango place oyo ya bandaka la sport c'est-à-dire ils ont détruit l'histoire détruit l'histoire alors il était dans l'impossibilité et incapable même d'expliquer aux enfants. Il commence à pleurer devant des gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Abandi kolela, na miso abatu. Mais tout le monde pas collé. Tant à tombomi, tout le monde pendant académie. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Place à Bundi wana. Mais c'est ça. Quand tu n'as à lemba. Histoire, bah il faut ça kayango te. Histoire bah il faut ça kayango te. Plutôt il faut qu'on entretenir place et histoire. Place histoire et comment on entretient. Mais toi même on a belezé. Na itaga garder bureau wana. Oui. Si les lotoleka ki wana. Biso tozo senga. On m'a dit photo. Oui, j'en profite de l'occasion. J'aimerais bien faire aussi une émission avec Ndeko Eliezer, parce qu'il est de la commune de Kinshasa. Tozo senga na ye akota na kati ya likambo. Nenga kote la kabiso ba na commune ya Kinshasa. Na makambo ba congolais. Akoya mabino. Ngana la kibino. Pena comme mabino et pas député provincial Yangaliema Nicolas Wemakoyo Makot. C'est lui patron, c'est-à-dire chef de la commission PAJ. Commission tozo senga merci ming na président Mayamba o azalaki président ya jeunesse o alongwa mais azako landela pe makambo terrain makasi. Vraiment président Mayamba merci nesi kozali et là opso tozo senga kaka baya ko buka ba magasin wana parce que batiki lelo za 4 ou 5 et ko komati 26 et ndende wana tozo kendo peut être place tozo kendo perdre ka ba place yango wana kombo ezako beba kombo ka ya gouverneur na kombo ya nini exactement. Il y a président de la République. Il y a président de la République. Il faut le dire. Il faut le bas. Parce que la République, Azali Mona, il y a ville province, il y a Kinshasa. Les Tolbaga, Azа vrai. Aoutingiri, Aena Limité. Aza vrai Kinois. J'aimerais bien à travers cette émission, s'il vous plaît, si beaucoup de côté c'est là même et pas président de la République, parce que ici je vais. Ah, frontière est raté. Exactement. Il y a des un bureau bâti document na tiroir. Exactement. Nazali ko Koloba Maluba Oyo, mais directement et pas na yé. Ndeko Félix Tshisekedi ndeko tozali kosenga na yo lokola mwana ya ville province ya Kinshasa lokola vrai Kinois le président yo ozali le président na biso tozali toujours derrière yo pour na kobunda pour na pouvoir na biso oyo j'ai dit quand je dis pouvoir na biso pouvoir ya biso congolais ici il y a pas de couleur politique ozomona azali président na biso tout ça kosenga na yo ota la paix likambu na biso ya bana ya commune ya Kinshasa ozomona na yoka qui descente na binotango bokita ki pobotala je sais que c'est que vous avez vu et puis ça qui bino passe parce que je me rappelle bokomina tant bokomi moko na bino je ne cite pas les noms atuni wapi avenue Itaga tant balaki si avenue Itaga il a pleuré je ne cite pas les noms ici. Donc vous voyez dans quel état. Ouais, d'abord mon image à président a visiter Zando. Avant tout le mituna, on j'ai pu ben bazo à tout moment et dire les koto à Keboy, Daniel Bumba Boy, ben baromi encore assistant à Bango. Et ça qui mituna pas ça Kinois. Exactement. Voilà. Donc parce que ça Kinois yebi sikana. Alors tout ça ko senga implication directe ya yemoko chef de l'État. Même de loin. Mais message au préfet pena goda témoin parce que as président association banakin aza monaki amemi président na baga banakin président municipal mbongo baso ma siège président aza vrai Kinois ayebi yena Jackie Lunga bazaoza chaque jour na kabambar ayebi qui ça bien na bandi mbote poto pesanga pe kola Jackie Lunga na kabambar na mugila gila erwan eza na kabambar. Vous comprenez, dans un vrai Kinois, ayebi nyoso zo le kanamboko tozo senga et pas naïe. C'est lui qui est au-dessus de tous les Congolais. Yende mutazali kolo na biso nyoso, azape mwana kisasa aza Congolais, balobe zali kambuyama makila. Le papa biso sapu kalimas, ya motolu. Ya motolu. Donc ezali kamba motolu pe mukamba makila. Donc tozo senga to ba ko buka nanu babiloko basali na kati ya terrain na biso wana.
Batouana bazosa eloko na cela veut dire baza contre gouvernement chef de l'état parce que tozana na mamaka mususu bino bozoa osala bado mukonzambo kazo bunda kuna ba guerre bazo bunda ba premier ministre bazo bunda ba gouverneur bazo bunda bino boye bozwango likamba mukete tozwaka muke biso ba congolais apeta ngoko monene bazalaki oyawa tala bazalaka wa loko lezana muke to sala yango to buka biloko wana ba bongisela biso terrain to honorer kombo ya papa na biso Etienne Kisekedi wa Mulumba et comme place Etienne Kisekedi wa Mulumba papa bundi mingi na kati ya mboka oyo bolakisanga eloko ni bosali na mboka oyo bino bato aide pesa ngo lelo bozako ko régner na sima ya kombo ya papa na bitumba papa bundeli bino bolakisa biso loko bosali liye peza bo honorer ata mwa muke bo honorer bo yoka soni pe bo honorer ye abundi aza otika mwasi na ye bana na ye okoyoka bakangi ye basali ye boye bo honorer kombo na ye bozala na mawa na ye ayana kibasa wana bayana papa kibasa bapesa coupe na ye na uti ko expliquer yo match ya mokako na okapi wana vie Charles azali témoin azali lelo margaza na poto ya mopi azali awa boko lukaye botuniye bakobetela bino masolo baya lelo bakomi na ba 72 ans des notables oui bobi soki to bongisi terrain wana après to tieka ka kombo ya Etienne Kisekedi poids parce que azali leader oyo oui a marqué présence na ye. Merci Amos Lubaki et ça rende Obeboui. Maintenant na boyi babenganga ono ya notable ya commune ya Kinshasa. Ils ont bien collé na média mais babenga aussi concerné ayoka pepe na quand même bato ba encourager to peut-être ba bengiye na ba bureau ba konzi ba mo ba benga ba solo na ye. Mettez vous numéro de téléphone. Oui, merci beaucoup. Numéro de téléphone dans l'AI, je crois qu'il est banni partout 090 25 17 501. Numéro dans l'AI Bandela 090 25 17 501. Donc, Naza Kozela a vraiment babenga biso pour na likambo ya place de la voix. La terrain na biso. Ils allaient terrain à jeunesse. Tokoki, laisse-moi, si vous pouvez m'accorder encore une minute. Oui, oui. Au moni. Même un message, na yo anozongi la moi pas mon amour qui est exactement. Bah tu fais bailler baké. Jeunesse, potentialité où ils ont nakati ya jeunesse. Tokoki ko sala nango un atout pour na Congo ya lobby. Aujourd'hui, nous parlons de Bakole, n'est-ce pas? C'est une fierté pour nous. Je le salue en passant. C'est une fierté. C'est-à-dire, tout le monde a le lot, ndenge box, où il y a ça bunda, ndenge drapeau, na biso ya mboka ça flotter. Fierté pays. C'est une fierté. Mais ça fierté na biso. Magasin qui ne na yebi sabino ke tozali na bango ebele, n'est-ce pas? Mais la première encadrement. Bazali ebele et que ces gens-là, ces jeunes gens-là manquent tout simplement d'encadrement. Exactement, encadrement, ça dit c'est un tout. Oui. Alors, bon le privé jeunesse, n'est-ce pas? Bon que la jeunesse a s'exprimer. Façon naie à s'exprimer, ils allaient bon pesailler, bah place naie, bah infrastructure naie, n'engue place il y a de la voie, ils allaient infrastructure il y a jeunesse. Boya bon bongisi naie, naie bisibino. Tokozala naba boxeur ya bien, tokozala naba judoka ya bien, tokozala naba handballeur ya bien, tokozala naba sportif yon surtout oyo lobby bakosa la fierté ya mboka na biso. Nous sommes là, je suis un sportif, je parle au nom de ces sportifs. S'il vous plaît, Ndeko Daniel Bumba, naza kosenga na yo oyamba biso. Oyamba biso pour que toyebisa yo intérêt nini ya place wana. Ya biso bana commune Kinshasa. Parce que yo simplement na commune Kinshasa, intérêt place on ezali pour na biso. Lelo yo, ce que le boya na commune Kinshasa lelo, to o adresser biso maloba. O solo na biso. To yamba place nini. Dis-le-moi, on va te recevoir où? Pour que yo ça o solo na biso. Vous voyez? Donc ezesika moko oyo to koki ko perdre yangote, s'il vous plaît, je vous demande boyo kabana commune Kinshasa, bozongisi la biso terrain na biso. Voilà ce qu'on dit. Bozol kono Eliezer pour quelle raison? Oui, Ndeko Eliezer, je crois, vu son combat, vu sa détermination de ce qu'il est en train de faire, nous pensons que les alliés voient de plus. Implication na yena kati ya dossier et vous allez la voix de plus pour que bana commune Kinshasa baso gain de cause na combat na bango, na souci na bango. Parce que j'aimerais bien non seulement nous avons besoin de ces terrains-là, mais tout ça peut pour ça bongisi la biso yango. Parce que ce que moni délabrement oyo terrain on a et comme
c'est-à-dire bandeko bakoki suko sala bantrema te babongisa na biso yango lokola basali na lingwa vous avez vu comment est-ce qu'on a fait na kata lingwa là si vous bozo le kana 24 ndenge babongiseli bango moi espace na bango ya comète wana exactement na bana matete ndenge pe basali na matete mais pourquoi pas na commune ya Kitshasa na lemba aussi ngobila salaki mais pourquoi pas na commune c'est ce que je suis en train de dire ici est-ce que pourquoi tu waya kuna to na jamais kabun na barumbu pe exactement pourquoi tu goza la victime pourquoi l'espace vert na biso surtout ici na Koteka pourquoi alors au moment que tu tikali na ngosusu wana bazo yango la place ménage jeunesse vous allez yango tozolo ba te na place wana bazo ngisa la biso place na biso babongisa la biso yango pour que jeunesse ya commune ya ça va se retrouver puis ba sala activité sportive na merci mambo wa kalem na bandi nazana mingi ya kubakisa te o ngala lobaki ekoki na bandi bomoni pe ndeko na bino buse notable buse pe alobi naza ko pesa na bino kaka limero na ngai na bandi boyebi mbale bosona le kana chaîne te na lingaka chaîne po bango balobaka bosolo ndenge bolobi ndenge koleka bakataka te batrike te yango biso tolingi bongo na limero na ngai ezali 12 687 na bandeli lisusu 12 687 na bandi papa Bumba na bandi oyoki ndeko no ndenga lobi tozana besoin to travailler ensemble commune ya Kitshasa kende liboso biso tozana besoin obenga biso to kutana nayo to solo nayo to yebisa yo ba vérité ezali autant musu yo yebite tant musu azo bemelo makamba lokuta bazo nga ba bebisa kombo na yo to moni ozo sala ba makadam ezala kite partout le loto ko mona ba makadam plateau to ndima kite la voix basali na nuté itaga tozo zela yo kaka to yebi ko koma parce que to moni ba place mususu to ndima kite déjà oso komi plateau est-ce que na ndima ke plateau un jour ko zonga ça fait combien des années to moni ozongisi plateau to sengi na yo papa mais ozongisi plateau école wana kabinda tozo senga na yo papa eza pembe na lupangu na bino face impliqué oui il faut telemela biloko wana nyoso tout biso toza bandeko na yo toza ba notable o to bota mine grandi à commune de Kitshasa to bota na commune de Kitshasa nyoso tozo sa na commune de Kitshasa tilelo est-ce que ajo biso tozali eza so age sport te tozo kufe la jeunesse eza so age biso tozo sa la sport mais to moni que jeunesse zo kufa bana na biso bakoko na biso mais il fallait quand même to telemela la jeunesse na biso à commune de Kitshasa jeunesse na biso kufi bana bakomi bakuluna bana bakomi la babangi bana bakomi beta ba parents pona nini azo sala loko mon côté ozomona vraiment to sengi na bino bakonzi président de la république na bandi ozali kinois pour yebi place wana parce que place wana ezali place papa no apesaka coupe bangona papa ki basa hein donc maman Marti pe en plus maman ozali mona Kisasa kombo mobile no kende pamba te terrain wana biso bana commune Kitshasa ba notable commune Kitshasa to sengi na bino donc to pesango kombo ya papa bundi mingi na mboka to mona telo moto bo pesi kombo na bola kisa biso tozo mona OK place boy avenue Mobutu to OK place boy quand un tel boy mais comment pas y azana kombo te muta bundi démocratie na mboka te koti lelo to fungoli ba misu lelo pe bino bato ide personne boza ba konjoana bozozwa mbongo bozozwa vie na bitumbo ya bundela kabino mais bozala reconnaissant boko tongela ye stade wana boko tongela ye kombo ne ko kendete komba papa kiseke de ko telingana te e ko tengala kwa mpepete il faut botongango to pesa place Etienne Kisekedi wa Mulumba vraiment to sengi merci mingi na esika otozali to monike a vérité zali bo aider biso ba trikakate trikage ezate to sengi no papa Fofana to mona ndeko bundela biso na commune ya Kinshasa na ndeko Liesel botika biso te bo bundela biso botande commune na biso botande commune na biso zo koma salité bango bazako ya soki bo nommer bango baye bazwi mbongo basimi nzela bake cette fois-ci to lebi non moi na commune ya Kinshasa il faut diriger commune ya Kinshasa biso to lingi bongo boko mona so bo tipe na mona commune ya Kinshasa ya makila boko mona changement pour soki ameki ko sala ma bébé so mo ko telemela ye merci. La bande a une fierté aussi, il y a que le bandé yango, il y a que défendre ma valeur.
je pense que non ngai na lobby ande na suki na ozela ba commentaire to droit de réponse ba marché to ba magasin boko tonga tina cité tina école pourtant bazo tonga ba maison commerciale il faut avoir aussi sécurité yako to boni botongi wa kiki mais botie sécurité te collège Itaga ekufi lobela bango papa collège Itaga ekufi comme magasin na magasin école ekufi ande na suki to lobela commune ya Kinshasa banani bakolobela commune ya Kinshasa bakolo commune mon nom Abeleza akoyamba ba notable ya commune ya Kinshasa pe boko akeno alobela même makambo etali kabinda yango mona pesana mata saba na école ya Itaga wangata pe même place à ko voter de place one merci abanza bo sepeliti na lobeli commune ya Kinshasa na ba notable